nzamba ko sala msusu na suki kitoko ko so pelo kitoko msusu ba place msusu mo ba défaut parce que Olga Kabelo le c'est les jalousie yani propre ezate a propre nzamba pimele mabele mais apesi Karine moi mabele bien apesi Karine moi taille bien parce que quand on a bon na télévision za propreté omoni kitoko moi si omoni valeur ya moi si ezaka tout sauter suki ya bien wana batala oza porter place où yo là la ranane batala on va mettre propre mais à la télé on la kunae te biso total mon écran total na musika bato va vanda ne bazakari na vanda kuna te vanda te malika moi biso ki na tala Olga Zonga ebinda kwa ndeza Olga Kabelo okoza déjà na ba 15 ans 16 ans okoza pe na ba 20 ans siko déjà il a déjà fils mon déjà mon a déjà 20 ans déjà ba de vierge moi a déjà 20 ans ba poto mususu mon mais gaza sous vierge mon a pe déjà que oui as adulte akovanda chier ba nisko Karine ngaza wana na âge à 3 ans aza mutu mo boy fazana non pas ba parents aime soupenda que oui ba kenda otike na classe bazonga Karine aza bébé mais ce que tota la mode de vie au Karine na vivre na poto na 3 ans pamba aliki na bato bavanda ba 15 ans tali biso to yeba pété au moins lolo poto na Kinshasa to zande moto Afrique na poto na poto les ana moi ça kinda musala mobile pas kinda musala tant yo zui salaire o bazui salaire ndio bozo bakangisaka yango ozomona bakangisaka yango bokangisi yango apota bokangisa yango boyiki oyo tolongoli ya boy oyo tolongoli ya boy oyo tolongoli ya boy poto na Afrique zande morte Olga Kabelo a sengaki cesser les faits biso talaki a sengaki cesser les faits a sengaki un peu pardon bobo maka moto mais subitement to moye susu alamu ki susu makasi na banalise karachi kabo na boy et puis to moye micro ba ça trop ba direct qui est na Sarah ba comme c'est comme si ba mi balé ko sala ba makamba o bando sana Karine a commencé on pe na Sarah te a continue déjà YouTube a comme le quoi bino ba YouTube il est pas comme YouTube Karine a comme ça ba YouTube na zo isayo apikaka pende YouTube eza pika pende Olga pika pende yeba que YouTube oyo côté eza terrain eza trop glissante ke ba parents non pe ba osambwa bana non ba osambwa biso bas chalo eza comprendre déjà comprendre qui parler souté il faut luger lunyanza bango c'est comme tala degré sur la papa donc toujours ba saka liste zo tala oza déjà mona malédiction tala ka mutu boti déjà na tata na yo oui, Maître Ninja, s'il te plaît, n'a pas un message pour vous déclarer moi non malgré le bano goûté pour Maître Ninja sur la caille parler dengue à la gauche à droite on moi ça Maître Ninja il y a ma place nion ça kindaka au senti passage déjà obligatoire bien sûr il y a des passages comme aya na la team ndenge moko aya na la team a récupéré des mobali avant na mobali na bi combien ya tout les tournois il y a fait un passage aye na la team de moi aye pas vina souffrir rigolo na orchestre ningi moko mais Omer Maître Ninja zu et pas bien affilé que tu as bien affilé check stop Bienvenue chez nous, nos abonnés de Concept Touch TV. Bonjour, bonsoir. Salut pas au bonsoir. Tant ya libaku ya kolanda émission na bino awa na kati ya Concept Touch TV. Bino ba fidèle abonné na biso ba obonissement vraiment ko s'abonner. Awa je vous dis un grand merci na lela bino vraiment parce que vos commentaires à l'émission, bo emaka, bo partage ka et ça la biso vraiment kitoko makasi yango ça la ke musana biso ekende liboso ba op bo s'abonner raté bo tala émission bo linga na bino ko s'abonner te na bondel bino vraiment na bolingwa tatan zombie. Abonnez-vous massivement kati ya Concept Touch TV parce que awa lundi tozaka toujours na actualité ming na temps réel parce que ils a vraiment musana biso ya ko sepel sarabino bino ba bonzima vraiment kokotsa biso na banda kuna bino. Je vous dis un grand merci, je dis un grand merci à papa et maman babi couple Milandu toujours wana ba boss merci na confiance merci na équipe mobimba ya Concept Touch TV. En tout cas ceux qui vous s'abonner bovandi vraiment ba abonnement na bino et ça nga vraiment kitoko makasi quand na lobake l'actualité nous oblige sur quoi la vie de nos artistes oh pesa marabon et pas Cynthia Mbombo autrement dit mon popi ya monene la Kilimanjaro de la presse ngayo nazarana kaka pona osali la bino vraiment musala Levi le King le vraiment toko ya mabongo nani molobeli ya panzaka tumbaka Zaire tozana et toko lobela sur marambo zo les canaux réseaux sociaux tola la rato la mukar actualité na réseaux sociaux et si la raté lelo la muki likam lobo la muki likam le to remeka un peu ko sola sur marambo ya Karim Mokonzi et Olga Kabelo to bande ko mona ba sa ba télé réalité balia ba mata ba kiende bo bazonga bo lelo oyo bakabwani. Pourquoi
qu'est-ce qui se passe nini sali ke bakabwana baweleli nini question mark tokozwa réponse nango kaka awa elongo na bino et puis tokomeka mpe kosola so makambo ya hérité watana betomonaki biso nyonso o Sylvie Mampata accompagné na mobali na ye Weranson Sankara et puis bato bana ya wenge maison mère bazaki wana bakenda ko remettre ye taba ezaka actualité tokomeka mpe kosola ngo bongo na janvier wata les filles qui font le plateau to bongo invité na biso ya lelo. Bonjour Janvier. Ouais, bonjour Andeko. Bonne santé père. Ngai pena santé par la grâce de Dieu, santé qui toko superposé bat bazomona ngaso santé za mabe pona les moi passe na zo matin ko la ya omela moi qui ici mais so monde penda que Janvier attaquer des points de base na za penda na plateau na aussi que santé c'est bon. Abana membre ba maman autorité au balanda biso bébé que santé à Janvier déjà très pépélé au saranaté babi soso Chochoto Tumbara, chaîne fait pour les autres qui est Janvier. Félicitations. Merci. La monnaie déjà abonné, comme tellement ébélé. 1000 abonnés, opération 1000 abonnés. Biso ba chinois ba na membre so mode ya Karim Mokonzi Lobani pour sentir que basala kande to kanaki. Et on dozo mona que tozo sa kana musala ndemera Lobaki. Talaka mwana ya moko Soudan dernier fils na. Dernier fils. Janvier wata Mokonzi mwana ya ba mama mwana ya Karim Mokonzi. Yaya na Rieta papa evi qui coule place aux ana peso mbote place aux ana bo santé ya Wuli Michel Kodamboka ba mama Belgique ba mama TV ba mama Chantal Monga TV ba mama tout bolinga biso na peso mbote mo privé yanga ya kati to saka musala ndongolo baki na bo santé papa King 3 fois na poto ya kala na bo santé ser na ngai Karine Biansaka motime ya Raoul Tono babiye sozolo babndeke oui Karim Biansar il faut que ça madame atinga janvier ko zana ba complexe ba iPhone te banime bato baso tambono ba lekone lo roté mais yo pe faut ça non abi ah mais nga Karim Biansar na zana nga bi merci na mère nga Karim Biansar déjà iPhone ba bi semaine prochaine bon mon a dit c'est un iPhone ngo pe na olia na pe niete na obuma nga pe motute pe na sala ngo te passer nga Karim Biansar Singapour sala ngo te po merci na mère, merci na papa King 3 fois na poto ya kala, merci na maman Yvonne Longombo, merci na maman Jeannette Silombo, merci na sœur na Clarisse Buyembi ya Gilenga Ntibi sans oublier Wuli Michel Code ya Mboka. Jordan Fonseca ba abonné na biso ya Concept TV ba mbote ça na bien. Concept na membre ba la Chine pas s'abonner pe awako. TTT Fuboya déjà bino webika ke mode de biso c'est pesami, ils avaient so déjà j'en faisons les déjà na ba chaîne, c'est que vous s'abonner rabota la on peut déjà ça bien. Quand tu yokana. Papa FM venant Jordan Fonseca super play kandi to yokana so s'abonner à na concept touch talaka ya utaba ko taba félicite ba anglais pineza ka mwani ni yemo habitach wana nini zalaka mais bo s'abonner kaka déjà na concept touch et ça nga bien janvier na bino yo wata na bino mokonzi na bino mwana ya Karine Mokonzi la baronne la patronne madame YouTube babibi sonyos Mokonzi wata peli susu diko na ngoto monaki bongo mama Sylvie Mampata accompagné na Weranson mobile nae bakendaki kopesa bongo héritier watana be cadeau nae ya ntaba à l'occasion ya diplôme nae o azwaki okolo banini sengozaki ndenge nini bon esengozaka babi mwana balobi mwana botosi akufa nzala te mwana mayele au senti ba para ba honoraki ba para balingaki makasi au même mwana sozo ba les premiers de la classe au monde soki mwana lelo zo travailler bien na école aux tango senti pena ke ba para ba aux honneur ba aux apina na sentiment ke ba monde pena ke ba futela mwana minerval alors ça la rate pena ke ba résultat mwana ke 85 nini ça déjà bien et ça bénédiction ça pena ke ba para ba c'est et mwana bisa travailler kitoko pour bander ko amuser les so moni déjà ba art wana zo poser mona meke Weranson na conseil héritier wata na showbiz abimisi déjà $50 à pisabi lia ngo melango zeyo izablo mo ya symbolique pour dire héritier ko zanga muti abiso la muki na tongo lia mirabi ko zayo on dit la famille balba am subatika la ki ekodia buko zabani belé mais batali benza ke mona oyo toko pese loko po azala bien na baninga po ebika ko aider baninga yondo mona ito bande na Weranson lope masidi Mampata talabité héritier wata kandi to kana to monde meke oui ozongeli chic ba résultat talaka ko talité que par rapport à Kistar ozongeli pena chic no zupe diplôme no habité na cadeau a pesa oté mama pesier ya tababité folia yango isa yo batumbela yo lia isa ja ba arts mo bezomo na meke mwana za déjà na bénédiction loso bomoni que parents surtout aza fier na mwana o azoko no mona seke mwana osamusala bien so moni penda ke Mampata Weranson batali penza ke batali na bana
tout babota moi nazo honorer bango plus c'est héritier wata yango no bomuntu ndeke honorer bango na nini na classe to na musique na ma classe na musique lelo c'est tout parmi janvier on a des ba batala ba azu ba point au bat bandoze la té normalement vacances plus 50 57 to la ndawana te moni lelo na Congo awa to na combien d'habitants to ba combien de personnes baza awa héritier ko zapi mayele ba opi ba lepier pe baza bino bolinga kaka beta lauréat so beta lauréat batonga ba te lo comme ça solo la na famille présidentielle yango ba tete abeti ba point o ya travailler là qui yango wana ba pesi yango bon mieux par rapport à quoi. Qu'est-ce qui se passe héritier abebanaka mais lelo azongi pe bayambi na bolingo nyonso comme ka likamke héritier dernier fils likamke héritier eza proteza nini lelo nyezo le kawana kobebana c'est trop dire moi mona nyonso tongo abota makana ebiso so kolinga to zo liberté kolinga te ke ba peso liberté so lizo ba liberté na ba parler na biso ba pesa ngote il faut arracher ya arracher la liberté moi qui ya ke sala banzila na yepe amon pesi mi so simbete ngazo ngakaka si papa que oui et qui peut simbi c'est bon on dit bah tellement kobe bana te moi déjà combien déjà adulte alors c'est la te que papa va bete so kolibima na ndako kende te yimo amone que oui akoki loka ba pesa ki nzela ya kokoka wana ba pesi ba fulele bi pied point abimaki mais papa bande ka konyonga ba mona meke te mwana ki ya tainzi la na kitoko bilo aza féliciter on dit mona ki ba parents bazo ya belle réunion sur ba parents bazo sekanaye ils a déjà longue ils a déjà le coup nous j'aurais pensé que super play bazo sepela ba jomo donc ki casse bazo sepela au senti là que ba mettre de bichungu bazo sepela ba mettre mika mango bazo sepela ba papa king 3 fois mona poto bazo sepela ba ya uli Michel Koda Mboka bazo sepela pas héritage ça musala kitoko héritage ça musala kitoko lisolo ya stade eza ndenge ni toyoki babi lisolo ya stade okeye zongi wenge beta kitoki koto fallait azobeta toyoki pe ke héritier par obeta après héritier fait rigola ko beta stade donc et comme bato bafungolaka nzela bato tu bazalaka toujours nsima na bango eza déjà monde d'ordre so epesamaki déjà clan wenge oyo basala mpena ke lelo mpenza omona bato tout baza na bain ya musique eza clan wenge tosala basembla tele même ata bave na so baquadre couraman place aza vanda na bite ngala wana fanatique ya wingi na ndo yimba mulolo ikima o santi meka yimba mulolo baki ba fanatique ya wingi siko ba wingi wana ndo zo mona bomba mbala tsanzila lelo zo mona lelo ba jeune garçon presque tout ba sa musique ba via plus wingi ta wingi so zongi susu maramba stade po bombe mba banda stade ba zongi su stade siko ya rozongela na ba zongi siko ya bango nyonso tout yondo moni vague oyeke mutu nyonso tout déjà tango sa la bonne musique habité il faut affronter stade yondo mona lelo fali pour papa ba robeta stade lelo zo mona pe ritia ba robeta lelo pour mona faire rigola pa ba robeta stade c'est bien bon stade déjà na mpona mutu nyonso tout ba kangi stade martyr te soki yo moko amise bon on ko bi bona beto bi ko sala la bonne musique ba ba rokota po beta ngo ba kangi mutu te et ça peut fermer te mutu azape na clé na ngwa te ne ba biso héritier wa tatotori na tenda big biso surtout kali date na biso le 25 décembre boyi ba ke ba fanatique il y a la bonne musique ba fanatique au bolinga héritier wata o déjà boyo ka mi ange mi démon o boyo ka ngo tellement trop na ba CD boyo ka ngo ba internet siko bombo yo ka mpenda live po ba na changu o bozala una penza botika rozo temps mon héritier to pesi bino cadeau bien signé le 25 décembre en plus le 25 décembre wana les a concert ya nini faut ba siko talaka toti jour à date ya anniversaire ya père na biso Werenson et puis ça Noël est-ce que talaka ils ont discuté ils ont bien écouté la stratégie kitoko pour mon que moi na la bénédiction ma classe talika jour à date ya anniversaire ya père naï abike bon ça va te affronter stade de cadeau on les a déjà cadeau mo ça que Werenson place à ça vandi mo pena rolinga coûter rolinga coûter a échoué pour yemo déjà relobela on pena que faut boya ba fanatique ya wira ba jibe pena mo ta meke petit na héritier wa tali kapé na ngamo na botosi relobela pe ga baya claro ngé mo bimba ba soutenir ni na yemo ko en plus yemo pas un leader d'opinion en plus ndinga tambola pour héritier baza parmi ba ministère o le ba sa fierté na mboka ba ministère o aza simple ayibi kolia na bato malgré bozunae a vivre na bato azalaka na bango apona rater toute tendance o nité ata toute personne attend mon avoir toute tendance confondue et ça la bakulu o banani ba maître banani o ba peut-être ba chege banani asura na mounio surtout bozuni à partager ngo na bato pour héritier ça pour moi que héritier soit télé au monde atme que jeune garçon soit linga ke nebika ke so na kote héritier na koza na tamo 50 na koza na moi 20 aiba ko partager na bato jusqu'au muta bongo tango ba ka affronter le stade de martyr wana nebika bana changu ba osepela nebika bana funa pe ba osepela nabi ke bana mwamba ba osepela nabi ke bana lukunga ba osepela ba oya ko chema
Donc c'est confirmé vraiment le 29 faut vraiment. Le 25 décembre date déjà calée. Sous le 29 yango wana. Hérité wata ko affronter stade des martyrs on s'arrêter jour wana mutunyo surtout na bike tokolia déjà ba pigeon na biso tokolia ba aigle na biso tokolia munyo surtout boya na tokolia yango tokokalinga ngo o ya sala ngo na mosaka sai wa kolinga sala ngo na tokolia aigle ndeni est-ce que kuna iza mamba olia ngana lobika ke tokolia aigle tokolia pigeon tokolia yango ya kosakana te babi o alinga sala ngo mosaka kai o alinga sala yango na ngai kai o alinga sala ngo pe bakalinga mukai ko baluba balinga mapondu wa tsango pe mwandunda tolia le 29 a plutôt un concert amené aigle to beta biso na concert biso tolia ne aigle le 25 biso le 25 de tolia aigle tolia pena na ngai bien mosaka tolia pena sina mosaka et ça moi bien comprenez que je sais que janvier on va relier aigle le 25 décembre j'espère que ils ont vraiment confirmé héritier à beta stade membre stade de tozoé baté c'est comme Robin mais Robin c'est que bien affilé ba Robin tout bon ba ko beta na bon stade te bakangi stade pour la mutunyo so te bakangi stade te soko monika que aux affaires monika que batbala na kozana ba fanatique ne peut belé au ça la bonne musique stade désert wana ba veza kai pe ba beta ba stade wana ça musicien to te na yaka te ndeza la kambe ke wi ya uti kuto ayi pinda bingsi bato santi pe kwa akina ba kota pe batu ba kota Sozara makasi oui que bato balandaka c'était déjà libre toujours encore comme héritier tous encore wana pourquoi héritier a soutenu qui Prince Babia aleka qui est pas héritier aleka qui abeta musique et pas héritier Prince Babia a na best of the best tous qui rabat bazaki tellement a besoin à abimata parmi les 2 ou 3 premiers mais tout le monde héritier Watanabe a soutenu Jacob J. Qu'est-ce qui s'est passé pourquoi pas a soutenu qui moi na Prince Babia azali pe moi na ya ndeko na bango banda ko yemba na bango ils appellent obligatoire te à soutenir Prince Babia Jacob wana pasaka congolais a rwandais aza bandete aza congolais ngambute aza angolais te aza ka plus congolais na biso net ngai na voter na Prince Babia héritier pas libre ya revoter c'est normal c'est eza makambo ya Jacob ana zape congolais aza rwandais aka congolais même ata tu bukavu aza ka congolais ya ozomona mutu nyonso aza na sentiment na ye o osepela na mission na artiste ne o azoyimba o asepe na mungumu ya vote neti nga lona fanatique héritier ba wira bazali ba jibe bazali ba fali bazali ba feri bazali pourquoi na ponaka héritier bato balandi kaka ke balobaka osa mosala bien te bavotaka na choix na yo héritier asala choix na ye le fallait pas sala choix na ye te le fallait sala choix na Prince Babia ce que fallait pour Jacob mo ba fesu ga ote mutu na choix na ye fallait pe à ça les choix na Prince Babia malheureusement que Prince on pas vite pour le tout ba que numéro 1 ba tu mis place te ngai numéro 1 sur la lobby ba tu sani ba yo kamela mais ce que ba tu ba ka moi siko héritier wa tato to rina etembe to beta ba tu ba le 18 to bimisa disque nzela moko ya biso simba ya ba tu msuti lo na biso te to kaka ba chanson moko mi ba le to kate na biso sozo tambola partout zo ka ba miange bidemo sozo tambola partout zo ka ba la cayotte zo ka ba debo ozo ka penda ke ba gombe na gombe partout to beta ce que tu yo beta pe susu ça bete bo voter ngai Jacob ya moi to la semble que oui biso ba yo partout pas biso to ba yo biso biso ko ya ka bangote bon na ebité biso ba ko ka wampi mwandambo mais biso dependa mot d'ordre na biso suku mot d'ordre zo pesa ma partout to kene vraiment l'actualité na biso o ezali mikolo zo la sabat na réseaux sociaux te qui me kota qui mais c'est comme si mot de peli sous ma case qu'est-ce qui se passe entre Karim Mokonzi et Olga Kabelo bon bango tenzamba zo épargner Karim Mokonzi la na makambo ebele tozalaka na épave batutu bayebi nzamba épargner biso tozalaka na batebele obino boye ba vo bino so bobanda pe ko kumisa nazo yebisa to nzamba épargner biso to yepe susu na bato batekaka bafumba soki Olga Kabelo so nani nzamba épargner biso ataka fumba comment ça peut être Kabelo non on eza fumba eza Kabelo maman la joie Kabelo yeba maman la joie Kabelo
c'est Karine Pando tu vas parce que Karine Pando ça va plus kozala koyeba eza liwa ndambu toyebaka te toyo comprendre que azokosa communauté parce que toi tokimi na biso toboyi na biso comme biso problème nzambe azoépargne Karine na badanger ebele omoi te kati nayebi te bato balingaka kaka bato tozalaka titi na tite omoi soki msu mpe bokokabolana na bato trop na vie seke eza kaka te ifo vandaka na bato wana te Karine aza eloko oyo eza ya nzambe yango omonake motu tu oyo abandaka Karine suka nde ezalaka asilaka lelo so bobandi bepave botali bato ebele oyo bazala na Karine kaka so bokabwa na Karine osati mpenzake to ya succès kitaka lelo baolga wana oyo ozobetelanga lo lisolo toyebi ke baya bafemme commerçante abandi oluka mbongo na ye ye ayaka mpo na visibilité basala ye publicité ateka lelo mpe ateka abakisa mwa 1 plus lo biso tozwaka mabe soki akabela biso plante seke biso mpe tolobela ye soki akabela biso vert seke biso mpe tosala ye po azala soki akabela biso nini biso mpe tosala ye Olga Kabelo mokonzi oyo bato bayeba mpona eza bato bawelela yango mpona promotion bawelela yango mpona succès omoni bakombo so Karine apesi yo kaka lokondo oza na bibon lokondo oza monene babi libundu mokonzi ayebisi yo bato kasi na biso lokondo oza monene bato minene babengaka libundu libundu mokonzi nayebi so succès kozala nango ya kosakana te omoni biso bajanvier taka janvier mokonzi nayebi soki so nazoleka na nzela bayawuli moshel code ya mboka te wana janvier mokonzi naoleka mpenza bajordan fonseca super play naoleka mpenza loka bamama brasil bokomba mama social asa na bacirconstance nyonso naoleka loka basere na ngai Karine Biansanka motema ya raulton so batelabi te janvier mokonzi omoni bakombo avec poids est-ce que ce signe orthographe est-ce que ça déjà quand déjà photo puis nous coûter na mutu n'habiter janvier na la posa quand na photo pour bana ngaba muna ona parce qu'on est qui star parce que ba kombo en so zilo ya Karine mokonzi ora janvier mokonzi na rango trop fier pour les sana fouter la bana classe pour sentir le na rapé star na rapé parmi ba leader d'opinion so na vandi pena na olu ba pe 2 3 4 mois ba to ba yokanga yando mona ba Olga pe ba weli la penza talaka une femme commerçante ma weli ka kumba mokonzi après il ça va c'est comme ça pardon te kombo wana pende za mwana eza mwa nkuya tala bato tu bazwa kombo wana na okosa yote epesa ba mais yebisa na bato bazowelela finalement bawelela nini napesa Karine bakabela te Karine amelie mbongo te Karine amela bato te Karine asala déjà cop wana te ezaka ki jalousie mal placé au moins so vana na mwasi bozo vana moni ba finde bovanda kana to comprendre so bovanda mibale kamisa tu quelque part ba problème ezanga te parce que Olga Kabelo ani lo mo so taliebo eza faute na été eza be faute na biso eza faute nzambe nzambe akosala msusu na suki kitoko akosala pelo kitoko msusu ba place msusu mo ba défaut parce que Olga Kabelo lo c'est les jalousie yani propre ezate après nzambe apimeli mabele mais apesi Karine moi mabele bien apesi Karine moi taille bien parce que quand on na bongo na télévision za propreté omoni kitoko ya mwasi omoni valeur ya mwasi ezaka te soche suki ya bien wana batala oza porter place oyo lalaka nano batala ngomba mona meke propre mais à l'accès la ndako na ye te biso totala mon écran totala na musika bato bavanda ne baza Karine avanda kuna avanda te malika moi déjà qui n'a tala Olga Zonga ebinda kwa ndeza on doit expliquer binabité propriétaire moi si ils ont en place sur lalaka ba monoteka otie ba mataka bien ba monoteka ka suki bien te faut ça propre et là vous ça les jalousie pour mobile na ye envira trop plus Karine amona avec Karine so boîte mobile Olga comme confier Karine le bangis Olga qui mobile chez des tara mobile na ye ana vidéo Karine moi bina ba mabiri bo olika garda moi tala ngolé no so tala siko par rapport moi si ana ba biloko ana ba catégorie mususu le cas à l'ambongo moni na ba poto wana tout est permis ndinga sana ba circuit na ba so bit ça peut mabele ba bimbisa mo mabele mo ba sala puis moi taille so ba ke sala et puis taille ya ko maka loka ba carré parce que le réseau ça les plus jalousie à moi na ba mele mutu te Karine a fingi payer te ils ont des fautes ya nzambe ndinga sala ye ndinga sali Karine yango esali kaya lobake Karine aza ndumba abimisa ba voice atanga mibali nyonso omoni mwasi nyonso poto nzela makolo nzela makolo eza na mpe mabe te mais ce que omoni Karine na poto ndenge aza na bébé akozala déjà na 3 ans bien 4 ans déjà 3 ans mais sikoyo Olga Kabelo akozala déjà na ba 15 ans 16 ans akozala mpe na ba 20 ans sikoyo déjà déjà fils omoni déjà mwana déjà ya 20 ans déjà ba dévierge mwana déjà ya 20 ans ba poto mosusu omona meka aza sous vierge omona mpe déjà ke oui aza adulte akovanda chez bani siko Karine ndenge aza wana na âge à 3 ans aza motu moko boye aza non pas ba parents mosusu mpenza ke oui
bakenda otike na classe bazonga Karine aza bébé mais ce que pota la mode de vie au Karine vivra na poto na 3 ans pamba aleki na bato bavanda ba 15 ans ba 20 ans kwa Karine ana ndako na kitoko Karine vivra kitoko talaka mto osoma bakita 12 000 euros 12 000 euros wana na kosa te so tali mais que Karine mokonza sala raté na poto ce que bamba ngone les bon temps osoma cher déjà qui ça azala ba fanatique Karine azala ba fanatique so abi modo to abi bon ça va na minute nga Karine mokonzi la barona binde dans sabo c'est la nga cagnotte na na posa 10 000 na sombi logo au moins meke ba fanatique na yamba lo bakezala na kisa mfuta bango comment ça quoi au moins ba wera au moins ba loko wana zo sala na ba qui fanatique bato balinga bato on betonga ba kinga na fanatique héritier MC posa fanatique kinga ndeza ba fan o balinga moto na ko so to moni ba wera na ba jibe wana moni ba fali moni ba héritier wana moni ba faire wana ko vanda ka ba bi bon ça va azuka répertoire na azuka téléphone na bi bon ça va le na ba ndobinga otana na posa $5,000 abando benga o ya woni mushel ko da mboka s'il te plaît na venga mo 1000 mo boka bi batindi o na ni gote mascotte ve ndeni o kapesa o kamda kangisi Karine azape bongo ndo mona ba wera ndo mona ba jibe ndo mona ni Karine paza ana ba fanatique ne o balinga raye yando mona ke basela ke bola moto oso mona lelo bat bo kama lelo o bat lelo bazo betela ba masolo o te Karine boy o Karine bo moni Karine lelo so tali déjà kiti ya pamba et na valeur à 12 000 euros ils ont la mbongo ya ba garantie ya batu ils ont la mbongo ya ba équipement ya ba ndako ya batu nyo surtout aux unions surtout na kati en plus ils ont un fonds du commerce o batu ba vendre lo ba komisa o chenette botara Karine bono so ma chenette à 12 000 euros maso bika kit kwa kit na so lo te kango lo so to vendre on a 10 000 boko te kango ta 5 000 euros mais ce que tala ka muta mise pour la semaine que via qui sta 12 000 euros 12 000 euros so pesi ba kusu ana kichasa awa na ebisio ko zo ta moi demi parcelle kuna na changu so le kuna changu na bomombele zali na bangabe zali ya ba 7 000 8 000 ndeza na Karine déjà ça ba kicha na pamba déjà demi parcelle pour la semaine que via basta le la pesa ba tout courage a pesa ba tout sentiment mon ana kinchasa ba tumsu ba comment le bela ba kit pour au déjà to zala no ana katanda kwa ba zala ba le ba kit to mon akasa randa le bela le bela la chaînette et tout si que quand le bela bilo kona mutapesa ngo sentiment c'est Karine ana kinchasa a déjà kito déjà to no fa on a parlé na beau marché wana ils ont déjà na ba valeur ba 3000 siko to longo siko a to ke siko na poto tala kit ya pamba 12 000 wa demi parcelle na Mombele demi parcelle na Ngaba demi parcelle na Makala ba Makala pardon s'il te plaît na ndema mabete bezo na bezo na ndenga mabete to talaka par rapport na changu pe buto ko zo pe ya munene tala siko de que muta mise ne ka $12 na pour na kit wana écran quantité botango somba su écran munene botango banda lo musu na ebite msusu ko babilo ko na eza na mbongo na mbongo to parce que li ba déjà yit ok li ba la fait après venir me faire ça la bilo ko na nyoso yango mona ke msusu yango ni ba finga pe mobali na ya osale lo te kala msusu mobali asali biso to yeba pete au moins lelo poto na Kinshasa to zande moto Afrique na poto mona na poto les ana moi ça kinda musala mobali pa kinda musala tant yo zui salaire o bazui salaire ndio boza bakangisaka yango ozomona bakangisaka yango bokangisi yango apota boko kangisa yango boyibike otolongoli ya boy otolongoli ya boy otolongoli ya boy poto na Afrique ezande morte Olga Kabelo asengaki cesser les faits biso talaki asengaki cesser les faits asenga peu pardon bobo maka moto mais subitement to moye susu alamuki lisusu makasi na banalise karachi kabo na boy et puis to moye micro ba ça trop ba direct qui est na Sarah ba comme c'est comme si ba mi balé ko sala ba makamba o bando sana Karine a commencé on pe na Sarah te a continué déjà YouTube a comme le quoi bino ba YouTubeuse il est pas comme YouTube Karine a comme ça ba YouTube na ça yo apikaka pende YouTube eza pika pende Olga pika pende yeba ke YouTube oyo côté eza terrain eza trop glissante ke ba parents non pe ba osambwa bana na ba osambwa biso bas chalo déjà comprenant déjà comprendre qui parler suite parce que tu dis Olga Kabelo yeba ke maman déjà papa mobali na yo bakoti na buzoba bana buzoba na biso lingi bandese ba eza YouTube bando mona ke bato bazo fingelo mobali jour à mariage non alataki ba veste le quoi bato bakufa ki na mama e moso tali mobali naza luka morgue
nazoye biso bakomobala tala décrit mobala bato vandi bakomo détailler ndenge ozala parce que mobala bato yebaki bokoti na buzoba ntango asenga sisi les filles basilaki mwana si mais bato oyo balingaka Karine te bana posaki déjà tokomi déjà au moins déjà na fin du mois il faut bakotisa mbongo ya YouTube yazo comprendre te sikoyo bazokomanipuler yo tande bazosambusela famille mpo bango si basambwa luka yo mpo olingi okota buzoba na biso elingi ebanda tande bakomofinga déjà bamapalata nga oyo ebombama oyo balobaka te me bakomobimisela ke Olga Kabila ozalaka na mapalata na nzoto tala bainfection oyo ebombaka azala nango azala mapalata azala na bato bayebi oyo batraitaka ye bayisa Olga ko bomba mapalata na to ko bomba mayanzi na oteta siko décret na mayanzi bona poto mayanzi zala ya lo kotango na ba ili yakuna ye na okuna saki bangula na saki na somba babilo ne ba place na mo ba bilo mususu eza ba bisimba simba yango ko mo pesa mo ba tumso aliara ni eza ba tumsusu ke ba bikota kota biyo mayanzi do bimuka makule ko mo pola ko mo mimisa solo ba Olga siko jar na ba mo ba sabongo yango so mo na zo bonga te wana poto mo ka flu bato bapesa biso balongolisa biso elengi ya poto ezaka ba Olga Kabila mposo bavandaka na Kinshasa mposo na tali nanga bubulu ndongo zabo c'est bon na poto wankini wana nobenga bubulu tu vois munene ina munene je suis fier de moi kitoko ya bien ça ali bubulu tamte te yango na te na ici ayo no tem sana émission ba génie nyo te pour la sabon taille na te na lexa ngote no te kangote te bafia YouTube mingi bakomoya otekaka na tenga sala c'est mon travail yo salaka basara te etala bémission nanga bato batala bémission nanga asala émission nanga nayambi mo invité nozanga mobali na yo bona ozanga mobali comment teko ozanga peti na te natula te batalaka biso natula te Jordan Fonseca un super player natula te ya wili monsieur natula te janvier 3 fois papa qui m'a raconté à la biso quand tu na kopo batembele na kopo nazoyebisa ko l'hippopotame ba comme ça encore bazo ko so to bala on mettre ninja sur ma tebika bala te kolanda ba mabala mususu te mettre ninja ça nini a déclaré bana a déclaré bana na pas Sarah mettre ninja a déclaré bana n'est pas Sarah mettre ninja na Sarah bala babota nazoyebisa bana bazanga nazoyebisa eza na bana ti lelo no badécouvrir baparent na bango bien te Sarah aza motu moko boye na ndenge mabe te ifaluka elongi ya nzambe bango tala degré sola papa tozobatisaka liste ezo tala oyo oza déjà mwana balédiction talaka motu botini déjà na tata na yo oye susu na maître ninja s'il te plaît napesika message po ozodéclare mwana malgré ozoloba no boye te po maître ninja asolaka ye palin ndenge ezalaka gauche à droite na mwasi ya maître ninja yeba place nyonso ayekindaka osenti passage eza obligatoire yababengi passage kobe aya na batime ndenge moko team arécupéra nde mobali avant bavanda mobali anayebi kombe ya tout détourna wana ye afi ya passage aye na la team nde mo aye pa vi na biso fe rigola na orchestre ndenge moko maison mère maître ninja azwi epa bina fili kuta ngaza mabina fili ateka stop ya tambola bon passage kombe wana pete sport mosusu wana gloria mwana poto bien sûr bato basisa biso elengi ya poto eza bagloria oboti na poto mais soki otali gloria babimi déjà mopepe apesi mobali abotisi ya kima ye batikeli kaka kado bakima akima na atikaka kado atalabi mwasi abi mopepe bo mwasi so oboti fo ozwa na temps réel ntango obima osentir bato bape karine asawa le bien taza tout le temps oyo baproblème tavandaka na ndako ne aolia kitoko bomona sante karine bomona teinture ne kitoko makambo to kitoko maya moto ezwi nzoto mobimba kitoko chaque jour kitoko nayebisi mo privé nayebisi mama basikomba nayebisi ser nanga Karine Biansaka bakisela ye madame mais janvier bato bazodéclare pourquoi Karine bato nyonso bavanda pembeni babebanaka makasi epui ezobangisa tala siko neti abengaki ye mwana mosala parce que akendaki kosala ye mosala na ndenge aki bolingo sikoyo moto bazalaka ne nyonso mujaki na biso tomonaka ezobangisa lobi akofinga mpe mujakitomoni ya yesu babimiseli epo ye moto abandaki babimiselike po soki neti lobi majaki mpe ya bandi te majaki abanda te na ndenge namonela majaki aza mama moko responsable alinga kuta se aglisse na buzoba wana eza baéducation mosusu eutaka na bagauche
il y a mon super uta à droite maman j'ai déjà au monde bon maman va se respecter d'abord antimane Karim Mokonzi bongo bien babi ezana quelque chose là caché bazara moi na mobile nataki lié mo batindela ki maman j'ai à côté la Karim na zaka na sima Karim be seki bazara moi na mobile ba wala les zones ya batu et si tu comprenais ce monde za ba les zones nous Jackie moi sambo moi samundeli place azana pesi vous moi Jackie na mbote ba chinois nya stopé bino mbote to saka musana biso je fais to comme na biso ko chité ba retenir on est pona Karim Mokonzi et puis Olga Kabelo ba retenir ni parce que est-ce que parce que babi moto ni aussi ça mon Karim na loba modo aussi ça mon Karim na loba pas Karim na za suna tanete pas déjà singé Karim pardon si que eux comme tour ya ba chinois ba na mambo biso ba janvier wata mais faut battre la peli bala Karim ça qui toko ba ozaka toujours na papier donc Karim na yaka na yaka media biki wana kopa Karim mais so azongi wana na kati ya libala kwa mamususu mais la belle famille tomba au monde ba biki wana za kopa pe valingela na kopa wana akuta Karim na kopa wana ndi Karim biki papa iva kenda pe musala ndebe Karim so avandi le cop mais kopa ko finga babi déjà ba aboti afika tous les jours afika so ba papa via kende lisusu pe ba ezani kaka isa mika kanga mix o motelo ba jeune belé ba olela na ibisio ba olela belé batel babi à bord fait tout réservé bord na papa va l'activité ka mobile aboti ça et kobotsa moi c'est faut espérer moi c'est le cas Karim Mokonzi la baron la pato yuma ba kima pour retenir que Jean-Philippe Wata Mokonzi mwana ba maman babi la guerre commencé tout le monde de position maman Chouchou a déjà le qui a bien pesé déjà mot d'ordre les autres ça comme ça là Olga Bafumba Olga Kabelo babi la guerre commencé tout le monde de position nous ana okola la pongi te yeba ke tozana oka tina li fobo ala la pongi te yenda zana comme YouTuber na youtube kota bienvenue au monde YouTube Manda Buzoba na biso ngibana mututo alinga binganga plus 243 89 50 53 549 mon numéro janvier Wata Mokonzi mwana ba mama plus 243 89 50 53 549 venant Jolo Fonseca super play papa king 3 fois mon apoto ya oui Mouchel Code ya Mboka maman Brazil Bokomba ma Jeannette Lembe maman Yvonne Longombo maman tout ya la Chine mo privé to ça comme ça la ndenge lobaki na bo sanité Sarah bolingo important yanga batu tout bolinga janvier Wata Mokonzi mwana ba maman na zana ça comme ça la Magali Kongolo Maga star la cassation babi toujours Maga star to zana bini na maboko babi ici on travaille. Ici on travaille. 243 89 50 53 549. On a janvier numéro nanga binganga et ça nga bien. My love je t'aime. Moi c'est à taille S. Na pese ka moti na Allemagne. Tanga pe combo. Qu'est-ce combo my love? Ah OK. My love bonjour. My love je t'aime. Comment my love je t'aime? Pardon my love. Moi ça taille S. My love je t'aime moi ça taille S mboti no yango wana. Là je dis un grand merci na batu tout vraiment bazora tonto libaku ya kolanda biso R2 hein. Bosala biso vraiment tellement bien de bolanda biso. Je dis un grand merci à papa et maman couple nanga toujours ko benga mon papa et maman parce que ba parents nga la musala. Babi mutape so musala ala muto alinyo mingi. Merci beaucoup papa et maman pour la confiance pour nous dire que ça rapide espace temps vraiment il y a aussi la émission dans la chaîne qui toque au concept TV toujours. Je dis un grand merci à Christian Bardello babi Christian Bardole de luxe babi mobalo alatissa babi l'homme oyo atika bilamba na défaut soko lingela ka kitoko olingo bimaka toujours chic ozaka toujours bien contacter kaka Christian Badol de luxe mobali o atika elamba na défaut babi turkinde likola turki catch donc nyonso basi to mibali ya mix mobala mwindu ya mbiji bazui wapi là je dis un grand merci à Bobby imwa toujours mbabote no yango wana je dis un grand merci à Jaguar Vumbi parce que bino bozaka fidèle na kati ya concept TV Jaguar Vumbi petit mais costaud bambote no yango wana je dis un grand merci na bino tout vraiment botala rabiso le ville king na sima caméra Feneki Mokonzi Alex Cordon bambote no yango wana en tout cas vous continuez à partager des missions s'il vous plaît vous partagez des missions que vous partagez happy birthday to you mon bébé baby believe le anniversaire à bébé nanga believe à partir à Cape Town happy birthday to you que du bonheur nzambalola akokisa vraiment
posa mtema apesa ba boti mbongo po okola kitoko ndenge nga biso nga kolisa bana. Je dis un grand bisou à mon bébé babi Mishka Moussao. J'ai vu que Kankonde mwana suka liaka nde mingi bambote na bino yango wana toujours ndela lobaki soki nzamba zongi te tokutana prochainement. Bisous, bye.